pour biso nanu biso net fula pe ba musicien nde na yoki batu pe ba lobby po na kombo na ba bikaza pasteur ya ba buzz Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com. Ok, merci trop cher téléspectateurs. On a vu vraiment, Boza et Belé à émission. On a vu sur www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Dipumba. Pourquoi pas à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa. Ampero, merci aussi à Malolo Loris et la Congolais. Pourquoi pas à Maman Méline Zembamote, à tous Pépélé et à Mbetolo. Merci aussi à Fondation Billy Voumou Kabalobi, même moral. Gisèle Moulangazo sur la piste qu'elle est solo. Il y a Willy Moucheni Singapakebo. Pourquoi pas à Chancel Mbemba Demidier, Diezola, Aridjana, Demidier. Merci aussi à mon artiste et noir devant la caméra. Voilà la grosse moulure de la presse congolaise. Nabino Nazanga Mouroté Nada déjà na deux invités nanga. Na mon pandi nanga koto na Deborah Bouanga ya Babouanga koto na Sam Kazadi. Hein, bah le but le nécessaire. Bah mingi to banda na moi mobile était respecter la rabiso ba maman toi des amis balé. Na keka na Kazadi. Chouezate. Quant à moi je dis bonjour Sam Kazadi. Bonjour, grosse moulure. Donc, moulure vraiment, ouais, mon voilà, donc, botinao. Salam, salam kitoko, voilà, donc, invitation à Otoko, Boyangote, mais mbote minkaka. Mikolo, wanobandaka na yi. L'ange céleste, le vulnérable, le maître de tous les maîtres, maître Ogri, maître de tout, il faut passer les statuettes, la bandale, babon de la kabasinga. Choisis ma tête, tout bon. Choisis ma tata, je le salue. Maître supérieur, Babimbongo, Motambongo, Yakisi, c'est-à-dire que je choisis ma tata, mon vieux. Yayo yango Sam Kazadi tout que dans on a bino vraiment ton belete des bon bon tous on non respect na mobile na kasa plateau Sam Kazadi question na no ya liboso par rapport kaka ya témoignage j'espère bon mon na lati polo ya Suzy Balodo on a bokasi ya yemo jili kitima muta saleli biso presse média en ligne ou à celle biso benda ba polo oyo mais Sam Kazadi question ngezaki par rapport au mona ki ndeko mobali oyo a témoigné ki na pasteur Kabundu Walesa par rapport ya ndenge ndeko na biso que ton homme repose un peu oyo vraiment Suzy Ballon d'Or a kofi par rapport ya ote azalaki mutabakisi akanga ba kaleso ya artistes et musiciens ya ba joueurs et puis ezana ya ba député mais liste za mulai moye batanga kombo ezate Sam Kazadi. Moi, un mot par rapport à ça. Est-ce que Zalaki Kaka obligé, il fallait qu'il aille talent devant la télé ou il fallait qu'il y ait ça dans la coulisse, tout et ça, mensonge ou créer. En tout cas, moi j'ai trouvé mal il y a témoignage. Pourquoi? Parce que Ngassam Kazadina vivant boye, batoazo yate. Na mécanisme kola la kokufa, ba ya ke non Sam abote ki bote mena vivant ah, c'est ce qu'on a raté. Donc Suzy, il faut tout il faut respecter la mort. So muto akufi en tout cas tous rappels na moi mawa ne fils qui mawa muke ya kolela ko compatir parce que bande ko na ye batata moi si ba oncle ba olela ndeko na pas ikutu non ba kondi na kutu ebemimite banganga babimi en tout cas il faut tout respecter la mort parce que oh tout ça là il faut tamaka na c'est j'ai pas aimé na ba témoignage na ya ba soi-disant nganga et puis personnellement na solo ina tadi garçon a témoigné que non nga to bundala tadi na maïsaf tout ça tadabi aibiété et puis il y a le kuta alors ce qu'on a mis tout na église wana ezwaki ilwaki frère wana basala gindeni en tout cas c'est pas bon ba témoignage ya bon ezala kana muto asa kufi so muto vivant c'est normal boya boa kizi so bo ke justice mais que muto kufi bo ba n'importe quoi c'est pas bon. Ok, merci beaucoup Sam Kazadi. Deuxième question par rapport à matanga ndenge tomoni matanga ya ndeko na biso Suzy Balodo azaki vraiment fille millier mutaba artiste musicien mutaba journaliste azalaki vraiment plus mingi fille millier rolo bani na matanga ne vraiment tout ce qu'on mona vraiment ba artiste musicien te rien que tomoni artiste moko oyo aza papa ya mwana na eta de motikile rolo bani aussi par rapport à ba artiste musicien oyo batikali jusqu'à présent non batikali ka ko yana matanga ya ndeko na biso ya kufite na kombo ya Suzy Ballon d'Or. Suzy elo na ndo lingela ya la fille mombo ba musicien bando lingé pourquoi parce que yesu qui concert les musiciens pour ba musicien ba lingane soit beta concert amon ba fille ata moi 10 kitoko ba na salle et ça la ba bien ko Suzy qui il a fait ata ba 30 filles au bazaraye soit une concert musicien boy au moins décor na salle ba fille belé ya ngomoni ba musicien mingi ba lingaki mais et tu malelo na monnaie dit tout à l'heure oui. Peut-être tout à l'heure les lots, n'a pourquoi ou bien lobby, ceux qui va misser, bah ils ne condamné bon mais il y a circonstances, n'est mis les lots tout à l'heure peut-être mais
toya kande mutu tango aza na pasi toyeba kolela na ye suzi tango abelaki azoyeba problème ebele bato mingi bokangilaki porte mais na misu na ngai naza na héritier watana be nazomona héritier azwi enveloppe papa asoli na te etendani na misu na ngai azwi enveloppe apesi nani suzi mais bato mingi kara banégligeaki mais era akufi boye omona bato baolata bilamba balakisa baka c'est pas bon tolakisaka mpe volonté na biso ntango moto aza envie ana besoin na biso toyaka mpe esalaka bien ke moto akufi boyaka bolakisa babilamba tout ça c'est pas bon voilà. Voilà, ok, merci beaucoup. Question nanga ya souki tika les panneaux par rapport aussi. Il y a accueil aux familles associées balo dans dengue ba yambi biso ba journaliste. Mingi opoto ya ezaka mingi ba journaliste en ligne. Donc on rôle ba journaliste en ligne ko accueil aux familles associées balo dans ba yambi biso sam kaza di le nécessaire au monyango ndene. Accueil déjà na mort déjà famille PC consigne na ba policier tout ça donc mon les policiers ba qui belé donc moyen que filmer bien vraiment directé ba PC consigne na ba internet tout ça va parce que ba tout mine internet ba aussi lire moi na bango na ba titre ya mabe moi na bango boyer tout ça fa ki boyer alors raison pour laquelle famille zo qui décision ya ko peki ça biso tozo image parce que ba otika pe tozo image allez to ki na ba titre tela souci donc biso moko andi to bebisa réputation la biso moko alors on a aussi un peu conseil là ba patron sur ba site Batresi Mbelenga ba le patron HTV Info ba la voix du peuple Vincent bino tout ba patron ba site boye braper ndenga ko tia ba titre parce que to tia ba titre ma BP parce que biso to ba journaliste biso to travailler tout ça la comme ça tout ce qui est ba titre na bino pe et bien c'est la biso pe na muntu moi aussi l'émission na star moi bosola bien on beta titre makasi boye bo be ba na muntu donc ba patron boye ba né on bongisa ba titre pour aider biso pe to za en bonne et forme na ba tutu wala. Ok, merci beaucoup Sam Kazadi le nécessaire na kena ngambo koto Deborah Bwanga ya babwanga. Quant à moi je dis bonjour Bwanga. Bonjour grosse moulure de la presse congolaise par rapport à moulure. Merci beaucoup Deborah Bwanga. Deborah Bwanga. Nazongi ka la même question na uto na Sam Kazadi par rapport ya témoignage au ya frère wana a témoigné qui devant ya église ya pasteur Kabundu ale ça yo da part na yo Deborah Bwanga au juger en auto au monyango ndeni. D'abord de un nandenga ma BT pasteur wana non nazo na temps ya ko quand même pas maté na ye nde na yo ki batu pe ba lobby pona kombo na ba bikaza pasteur ya ba buzz et loko ya témoignage wana na ebité eza ya solo eza ya lokuta biso de ba question naza pour ça confesser na OK na kuta na pasteur c'est entre lui et moi to solanai nga devant ye pasteur na c'est pasteur ça il a gardé témoignage na pona ye après singala msu sambela sala boye pour marambwane sanini elongwa tango yo sala témoignage mon boye en public tango ba sala témoignage en public tango déjà nzamba sala le bonheur mon boye tango nzamba asungela msu suna liwa tango suna makamu msu sozaki nango yamabe omoni que au changer nde oyo sala témoignage en public pour na ko sabatu ke nazala ki boye na komi boye yo ozo ba ke ozaki soit disant nganga au changer na noté mais oye ko sala témoignage n'était témoignage na ki pour na ko détruire ezaki pour na ko ridiculiser bato ba cité ba kombo na bango to ezaki témoignage nini donc pour nga bon n'habite même pas le na ko juger ni le na ko parce que Nathalie même pas vidéo. Okay, merci beaucoup na accueil aussi au ya famille souci balodo ndenge ba yambi biso ba journaliste média en ligne Deborah Bwanga omonyo ndeni na koloba par rapport à témoignage au elekaki au ya église wana yango esali peut-être ba mona que c'est Kabundu Alesa Kabundu mais comment Kabundu Alesa donc peut-être par rapport ya témoignage wana nandenge susu ba page ya polémique ba tie yango réseaux sociaux ju yango nde ba monika que non eza bato TV eza bato ya média en ligne nde soki ba awa ba titre na bango ezala kaka ya buzoba c'est vrai que ba titre ko za ya buzoba mais soki biso to sali déplacement ya oya afaina ba pesa biso non respect wana nan ba tiki bino bo sali musala mais après un temps ba ko sola na bino botana boye parce que ba yebe que ndeko na bango azalaki na milieu ndeko na bango azalaki mutu ya ba musicien azalaki camarade ya ba journaliste soki directement boye ba komi ko benga na bino lokola bambwa ba ba que non vous le temps camarade bino journaliste akufa pour filmer on les a sous respecter d'abord respecter pour na biso média et puis bon na habité so yemo ka azalaki en vie et lora boye salami alinga sepela na voilà. Merci beaucoup Deborah Bwanga to lukana biso vraiment ko chité poto zo bino vraiment temps belete
un mot na oya suka nini o ko bana ba téléspectateur o bazota la biso à travers monde entier. Voilà un mot pour les téléspectateurs. Confiance, quand on a confiance, va continuer à collander avec mission. Puis surtout ça là toujours. On a moni les lots batu bakamwe. Ah Suzy, bande connaît monsieur botala. Mais fio n'anda moni n'anda coûté, fio n'anda moni boité mais matanga. Peut-être quoi parce que anda qui peut bien, anda fimo anda sur la qui toko azeki be yango batu balandier. Babi ezara bembenyo sotende batu bayake belé. Mutu musu pas ko zape mutu succès ya makasi akufi pe batu bazate hein. Donc voilà, tout cas katokenda ba matanga ngo pourquoi parce que zara d'abord musana biso parce que bato bazara libanda bazana posa ba maramuni eleki na kini. Suza yeba na ki libanda. Baza posa munda matanga ne leka kindenge nini leka ndeni no baza posa pesa biso ka confiance ba continuer kolanda biso. Voilà quoi. Merci toi kabona biso na wana ba dédicace. Dédicace na ngai na Yomo Grosse Moulure, Sam Kaza dit le nécessaire et puis Imak Makengo, mon boss Igo HB depuis Allemagne et puis Papi Icheli les potentiels. Merci. Merci beaucoup Déborah Bwanga. Na Sam Kaza dit le nécessaire, mot de la fin na yo na bato bazota la biso à travers le monde entier. Moi de la fin na pesika merci na papa chéri JB Mpia na motopamba ndenge yo bocho beba na Blanchard Mosaka bocho beba na awa na patio RFI ndeni so koti sino mama papa chéri na koti na makambo papa chéri parce que na peu chroniqueur oyo quand même il fallait au moni ceux qui conçoivent entre deux personnes biso pe ba journaliste et peut au peine à pouvoir pour biso non nous biso net fula pe ba musicien pour za ninga za na a besoin na biso pour tout le belayer pour toute sa promotion. Il y a un monde qui est simba parce que tu tires à un bouton. Alors, tant au fond du mot thème, aujourd'hui, pas journaliste, c'est aussi la promotion et aussi Mbappé. Donc, na côté qui m'a dit JB na Werason parce que na loba qui pe na zolo bango na loba qui polémique à JB na Wera et Roson va les souter parce que tant wana ici les cas. Pour na JB na Wera bat ba kufa na ba sa de martyrs, bat ba kufa na ba concert africain, concert betamba butu mbati 14h. Jibasi akola ou rasi akola basi bakoma na bango na bango Sankara JB et Sankara plutôt na mosaka sur ba problème ba finga na bango ki ba toucher leader ou toucher moi ça au moins yango na télémela yango na saka émission na lobela Sankara na lobela mosaka botika ba guerre wana polémique à JB na we raison raté mais ce unité que ba fâché na bango preuve ane que pas tu RFI tomboki koto mosaka tomboki. Non, en fait, et là, quand ils ont juste émission, on a celle qui n'a fâché qui aura, ils ont pour nous coacher Pacho Nanzela parce que Pacho, moni, à ça la polémique, il y a offert un bateau. On a ce qu'on a sur internet pour offrir un thé. Alors tellement débordé qu'il y a des connus qui tournent comme Monanga, il y a une série émission pour nous coacher Ina Moussaka Nanzela. Moussaka est c'est plus ça qui était, il y a que Nengepe. La PC message officiel il y a maman si déjà ma patamo ça officiellement que non à boy ba mission maison mère baleka ba finga BCBG ba finga jimi bien mais y alinga qui peut-être traité alinga qui zara qui non il y a les cas fingi koto yo a fingi tout ça non ba toi besoin ngote ba toi besoin ba fani boy ba landi pe émission bon le bel concert papa chéri le bel musique papa chéri Sankara koto a le bel makambo ba stade awera le bel 7 jours de la semaine ba chanson qui to eza a faire découvrir ba qui ba yo ka no bêtise o ya fingi boy non ba responsable bana ba okola bana wera ba fanda boye ba betika wera son ba betaka wera son ba linga pana ba makasi ba muna koto yo mosaka ofinga wera son mosaka ozali mona pe ya wera son batala koto sanka ofinga jibien piana et ça a bien été ya ngwana merci na nzambe ndege gera ngo isili papa shira yo kilingai pe mampata na wera son ba yo kilinga à partir de l'eau mon mosaka le quitter atteindre kumba wera na mabe to afinga maison mère pareil pour na mosaka bomuna pour saka bomuna te atteindre kumba jibien piana na mabe tout ça donc mosaka c'est mon frère na zong c'est qui pas Jonathan pour akiba parce que yo ne wa minga boye jamais ce qui nga na yo donc au finga mutu par exemple azate au glodi dia suka kutu boye jamais invité pesa yemo loba mais tant aux finga déjà invité au permettre donc yo journaliste au final montongo na montongo comme finga montongo c'est pas bon il y a on a dit pas tu aux médiocre na ba journaliste et tout il y a internet il y a Congo aux le plus médiocre parce que au début que français au conseil jamais émission en français aux donc le plus médiocre au BCBGT pour mon BCBG au senti que BCBG tu vois tu sens BCBG na ndeni ni sous ça me casse à dire le nécessaire BCBG donc c'est bon chic bon genre tu vois lobby na yé qui a médiocre yé c'est quoi lobby a patron il y a journaliste c'est tout
preuve année na ba Maison Blanche na ba flat. Est-ce que Sam Kazadi comment fait-il yo ki kolobaki ye aza médiocre sur le taille aux na ba yazana ba Maison Blanche yazana boya zana boya sur le taille aux na hote bato basi ba ba lokuta wana ale lo hote avant de pas na bango donc on a ba blue ba base muzaka kino aussi la sexisate on comme ko inventer est-ce que bato ba ndaka biso ba besoin ba kino pas chona ndaka bo ndaka ngwa ala kisango alors tout ça ba télé réalité na sina pesa qui devoir à ça l'émission et bandilitis sous la français. Donc tu présentes une émission, tu parles en français du début à la fin au kataté na PC devoir à Salango et puis Alex Apinda Kongo le bakana et puis au Epananga on fait une réalité moko au Monique no boye boye aventurer donc il écoute aventurer dans l'autre et puis le plus médiocre na ba connecter onyoso ningi na ba ki on a paix na répondre plus jamais. OK, merci beaucoup Sam Kazadi. Mbote kaka na le grand maître, le maître supérieur, donc choisi Matata Ange Céleste, mais qu'on a boire ici. Na BM Bernadette Massengo. Voilà, ok, merci beaucoup à Mouna, artiste, et nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi, déjà, grosse moulou de la presse congolaise, j'ai dit déjà merci, au revoir, bye bye. Congo France site ya Kolo Masolo ya danger Masolo kitoko Congo France.com